Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bolamuka. Mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomese Nikolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet. Pona mbala yoko lisusu to mese Nikoloba émission Bayindo Bolamuka ekoyaka o mabota mabino na tina seyoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu antango to mese Nikoloba Bayindo basé ko vivre na kozanga conscience yango Bayindo balai na fulu yango Bayindo balati na basuva toma ya tombola na mokuse moindo mobola ya mbonzoka nde ye moto fandi na mabele ye tondankita talantina ne songia nzila mfumu kuzukia munzala mpanda na ngola bayeli susu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine vutuka mfumu kimbangu bayeli susu bongo kozongisa Bayindo na esika babungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo Bayindo Bolamuka tokolikia tango yonso tokozalaka bongo liboso na bino ezalaka bena susi se yoko koluka lisusu kolamusa conscience ndenge touti koloba na motu tone koteli na biso conscience ya Bayindo po nini nyonso ya mabe yango ezalaka lipamboli epai ya Bayindo nyonso ya mabe yango ndeke okiselo na bomo ya Bayindo soko bato maboma ebele ezali epai na biso Bayindo soko bato bakokufa ebele ezali epai na biso Bayindo soko guerre ko ravage ezepa na biso Bayindo soko bafulu ebele ezepa na biso Bayindo bakaya césarienne pa ya babashi eze ebele pa na biso Bayindo bépidémie pauvreté yonso ya mabende lipamboli ya Bayindo tolingi ensemble biso na bino tozeko yambaka mituna na bino na nzila ya WhatsApp ndeko ndombele toko comprendre ka bino te makambo yonso kaka mondele makambo yonso kaka makambo mosusu pasi mosusu ya Bayindo ze biblia te pasi mosusu Bayindo ze bonzambe te eze scientifique te to bosana te to meseni koloba religion ne encadraka politique politique nde yeyi ko encadrer science soko déjà bobungi na religion soko déjà bozangi religion boye baete politique na bino ekotika la kotambola te boelongo bani soko politique na ino tamboli te boelongo bani bongo boni science na bino ekoyeba bongo kotambola Mikolo mileki wato tolimbola ki ba ministère ndenge nini ekokaki ko se compléter po Bayindo ba vivre malamu mais ko sala nini lokola ba passe zingeli Bayindo mbala moko bru e komi pasi secteur nini bo bandana ko simba oyo ko sala to e ko lingisa ete bo meka ko jwa ba solution lelo phénomène shege phénomène shege l'état yebita bandela wapi tozalaki ko dénoncer yango kala po biso to dénoncer kaka tozalaka ndeba bolole to akandeba zoba na prison mais na futur to toaka raison ba politicien bango moko basalaka complice balingaka ba cheke ba exister po bango wana nde bazalaka bomba retardement na bango soko balingi batia bato na nzila bayebi ke bano bakoli na ndako vraiment beze bakarar tamosu 5% bakoki ko accompagner initiative na bango bakendaka mingi ko utiliser ba cheke wana moyennant quelque chose moyennant bouteille ya sododo babimi na nzila bako saccager bako piller bako violer ba paralyser mboka mais totuni po nini bato ya mayele ya mikili ya poto babela kaliboma te awa tokutaka kaya bato mosusu abela liboma po azalaki mayele makasi kulutu moko na monaka na quartier na ngai akoma kotika shuki ebele mandefu babio mayele lekaki ye yango abeli liboma oh do mayele lekaki ye mayela bato mwindo nde belisaka liboma est-ce que
surtout pas ya mindele ba savant pe ba bela ka liboma po ba savant ezeko expliquer que azena dimension mosusu ya mayele yango na pamba azali si soko ordinateur yango na pamba azali si soko cellulaire bato mayele ya ba chinois bakomaka maboma te kaka ya bato ya mayele ya bayindo TV wana mayele lekaki yango commissaire lokola sonné alingi su maite alingi su wana soi disant moto mayele babiloko wana ezalaka ba effet oyo lokola tozena mboka oyo tozangi misisa tozena mboka oyo tozangi fondation totalaka kasi tomonaka te l'état c'est kotala maboma kwenyo sokoleka bato maboma ata bolokoli fulu na moi gouverneur na biso Jantini Ngobila zena sérieux problème po ba fulu yeboze kolongola ingeteze malamu mais epe na ba fulu déplaçable moto liboma moko na ye moko atambolaka na 2 sacs na ya poubelle esika kolembela tikeli binongo wana ezala na veranda bato ezala na liboso maison communale ezala pe na bureau na bango moko liboso hôtel de ville lokwa bata maboma bakolekaka wana oka bolanguki na tongo 2 sacs ya ekunde tango leta na biso atalaka bato ya maboma esko azwaka ntango basala bureau de titre bureau moko bafandi batuna nini eze kosala ete bilenge bakomaka mingi maboma te ba pasteur déjà ba s'approprier na mokili yango moto kaka bamoni liboma balobi oyo seka kendaki ba science toyebite science yango ezalaka science botanique science anatomie soko science zoologie toyebite oyo akendaki ba science yango ti banganda ya bangi ezeko bakama na mboka moyen l'état s'imposer ils étaient pour na ino yebite cause o ezeko ningisa mitu epai ya bilenge na ye tolobaka wa toropetaka yango jeunesse ya présent nde avenir ya lobby mais soko jeunesse nde ya kosala bokasi ya mboka soko jeunesse nde ya kosala bolamu ya mboka tokoki to espérer nini na jeunesse africaine tokoki to espérer nini na jeunesse congolaise en particulier lelo zododo toyebite mboka ngo lipamboli ya baindo zekaka makambo ya mabe ba whisky auto repetakawa pourcentage d'alcool incalculé banani bayaka nango ba indien banani bayaka nango ba arabe na bamboka ya ba arabe jeunesse na bango eze protégé botala ndenge ba sanctionnaka bino nde bato mikili ya poto botindelanga image bazé ko boma moto moko abu portant po viola ki soko mwana ya isoko ya 8 ans soko 9 ans ba bengi si bato na stade ba ko exécuter ye po ba éradiquer po ba longola likanisi wana mosika ya jeunesse na bango moto yoso monaki po moto moko a violaki mwana akufaki à la seconde na miso ya bato en tout cas moto nyoso ko luka préserver bomoina mais bato wana bazé ko préserver éducation epai na bango nde bakosalelaka biso ba whisky bato baliaka malamu te moto azé ko préférer tia na drink lokwa a calculer mbongo nga zena ngo 2000 francs asomba muteke akota soko malewa e balanite kanda wana di bayela nga soko ba kombongo ezaka ya ba catcher américain soko triple lash soko my gaver soko nini amikufa na ye l'état na monité lokwa nkufa wana tutite na libota na ye lokola mpasi wana edwite na libota na ye l'état monique likaku nda kufina na forêt équatoriale ba makaku bazé belé et c'est moins important nzoka na ba manaka eleki tolobaki bato yonso
basala ka mibeko ko bala na culture pe bonzambe na ba bato yonso barab me botala te voile bamvuela na bango kolia na bango elobeli na bango mibeko na bango eze taillé par rapport à spiritualité na bango par rapport à culture na bango mwana botami cérémonie bako sala kombo bako pesa lié na spiritualité lié na culture tolobaki awa mikili ya poto basala ba droit de l'enfant ma protection ya bana constitution na bango eze ba règle spirituelle nde ba verrouiller ba tina mibeko po ata yo ze spiritualité mibeko ya mboka etambusio na principe spirituel etambusio na principe spirituel et pas na biso ba dirigeant ba yebite que sengelaki na constitution et bala na spiritualité na culture na biso na spiritualité ba ko kenda ba yekola nini biso tozaki bato chacun pour soi te oh Dieu pour tous te biso tozaki na un pour tous nzambe ye moko kasi pona bato yonso bongo tolanda kandakisa ya nani te biso tozalaki na un pour tous dia ilungila tolia ya kokokela yango na tango wana na bamboka ya laki soko bilenge bakufi mingi malade koti mingi te lokole ko beta rassemblement o boyi ko yoka sularba palabre na se anzete ya masolo esika bakokatela makambo mpo nini bakobanda koluka solution bokono yoyeyi bankoko na biso bayebaka yango te bankoko na biso bamonaka yango te bakobeta mololo cérémonie tango ya masolo esili bakei na cérémonie spirituelle fo bazwa biyano mpo nini pasi oyo ekoti mpo nini bokono oyo eyingeli e solution ekoya soko ezali bonkono nkasa bakolakisa nkasa na nzela ya ndoto na nzela ya vision bakokota zamba babimi na resultat soko ezali mpe nkufa yango biso na nsiku tolobaka libebi yonso ezalaka na libongisi nango soko ezali nkufa réponse ekoya biyano ekoya soko nkufa ebakisami pour des raisons X to Y likambo oyo na oyo na oyo kobongisa yango ekozala lolenge kani ekozala oyo bojwa bosala boye bokenda na mai echolaka nano moto wana biso mondele tango aye adiabolize société wana akeli bakonzi na ye bakonzi yango ya malamu fo baloba français bakonzi yango ya malamu fo penza kolata veste na cravate pose à la digne d'être un chef bakonzi yango wana il faut créer écart na peuple ya zeko kamba bakonzi yango wana ba prena bango na ba discours démagogique bolimbisa soko termango soko ezenini kela bango na culture pe na religion na bango mokonzi azalaki na un pour tous tokolikia toloba pe mwa mingi na bamana keleki bakonzi ya baindo bazalaki komona na butu pe na moi wana bokonzi ya baindo c'est-à-dire chef faisait très élevé spirituellement makambo mosusu akokata ngo lelo te abibosonga lobi bosonga sima mikolo misato yango wana na tango bankoko na biso bakondanaka moto par défaut te bakondanaka moto injustement te science ezalaka exact justice ezalaka exact mais lelo awa etuluku ya bandeko ba millions de personnes basé ko croupir na ba prison na Afrique pour un problème d'injustice. Mais babimaki na ndako soit disons ba kei justice nzoka kune sika basé censé à reproduire justice nde sika injustice efandela te bankoko na biso soko yibito yibite soko yibi oyibi yango mabe ezalaki réduit mondela yi asali chef asika asali maître ya sika nalikanisi nini maître wana
a remplacé ye. Ya betaka fimbo, ya bengaka baindo ba nègre, ya salaki distance na baindo, ba chef bato ya preparaki baye ko koba mosala wana. Bango pe babengi baindo ba nègre, bango pe babengi baindo ba moins homme, bango pe batie ka na bokonzi na bango na population. Na bon koko na biso n'importe qui azaki koko ma chauffete, faut ala na bilembo, faut ala initier, il faut ala former. Yango mokonzi tiaze ko kota ze ko accéder na pouvoir. Ayebi nini ndeki bokonzi. Ayebi ko veiller na population na ye. Mais lelo maboma partout. Okoleka na Gombe ba veni ba kombola malamu me moto liboma moko na kanivo afandi azeko sokola mai azeta mosu bolumbu aze l'état kotia kate soko l'état ti kate na makambo ezeko toucher jeunesse na ye akoya kotia ka na makambo nini bato bakufa to ya mortalité to tanga kate. Tout ça qui a 7,9 millions de morts. Na massacre ya Kivu, ya Goma. 7,9 millions de morts. Ba dirigeant, ba homme politique, ba se ko luka positionnement na bango. Ba se ko luka kibo konzi na bango. Ase ko koma mokonzi po anini. Akomi mokonzi pour bana na eba ça le parnier éducation oyo et renyaka na mboka. C'est-à-dire tango kaka komi mokonzi, député, gouverneur, ministre et loko ya liboso soi-disant bana fo bazwa éducation avancée soko pe éducation ya malamo bana balongwi awana mboka bakemi kili ya poto. Pour ce que babeli soin kuna est très actif, très avancé, banaba kenda kuna. Ba dirigeant ya mikili ya poto. Ba dirigeant ya mikili ya poto. Soko ba accéder na bokondi. Bana na bango bakenda ka mboka nini. Mabota na bango kenda ka refuge wapi. Bane moko eleka ki awa soko na 2017 awa mwindela kangi ba avoir ya ba dirigeant ya République démocratique ya Congo. Général Kanyama, Général Tangofor, et belé ba pesi ba sanction na ba ministre poko wana ya justice Alexis Tambo Mwamba bazalaki etuluku. Mais ba dirigeant oyo ba yena sima na bango. Même nano kako bazalaki période moko na ba oyo wana ba kobi ko bomba mbongo na mikili ya poto. Nyonso ya mabende lipamboli pa ya bayi. 14 milliards ya fait Maréchal Mobutu. Na Suisse, pays sans gendarme. Et wangana bomengo ya Mobutu. Et wangana. Batolelo bazé ko kokate ko kabola. Bazé ko kokate ko kabola. Nini nde bonzambe, nini nde politique, nini nde science. Bible, l'opium du peuple. Bible yande volume ya bato. Oyo sali mabe ko malipamboli pa ya baindo. Toze ko vivre bo satana. Nzamba zala importete. Toko loba yango mbalombala. Toko repeta kango nuit au jour. Nzamba zala na ino importete.
bato moko batui nzambe moko bafunguli ba valise bakotisi mikanda moko baye nango na masuwa bakomi nango awa balobi tomemeli bino nzambe. Apprenez les Africains à croire et non à raisonner. Bato balandaka baindo bola muka na croyance. Papa nkusona lingaka koyoka eta kopengwisanga croyance. Mais fumukusu wana tango yonso azwi na media lelo pratiquement 26 ou 27 ans na media. Message moko bolamo ya bato. Message moko lobiko ya bato. Message moko indépendance ya baindo. Mal compris au nom de la foi. Mal compris au nom de la foi. Yango tango passe ezeko koma bato, bazeko koka komona ngote au nom de la foi. Bilenge bazeko bela maboma bakota kindako, bakende ki deuxième monde. Ah babeli liboma, bakende ki science. Science c'est nini? Science c'est nini? Ndeko moka komelinga, mais ndeko ndombele makambo nini bino bobandi bolobi lisusu oyo to komine l'équation. Si quoi yo comprendre nini tango yoki tolobi to komine l'équation. Oh mais pour ba science occulte wana na biyo moto baki occulte. Soko biso tolobi to komine l'équation yo baki occulte. Mais soko tolobi science occulte. Science c'est étude. Science c'est étude. Occulte, bozindo ya occultisme. Et biloko kanisaka et autres. Nkankar, Rose Croix, Amorque, Ayame, biloko wana yonso. Et kaka babonzambe approfondi, ya babonzambe populaire ba yela kabino. Na s'expliquer. Rose Croix c'est approfondissement ya christianisme. Oyo babombeli bino na christianisme populaire maternel o bino bokendaka ko nganga ko bete mbunda azali ko ya mwana Yesu makolone milai wana eze christianisme populaire libanda maternel bato yo balandi yango franc-maçon mais bakei kaka kotanga Yesu mais kuna batangi vraie vie ya Emmanuel azaki na goligoso na ye sika kufela ki goligoso moko ya liboso soko pe ya mibalenda kufaka botaka pe bana ya ye wana ye Yesu wana bato bakei na christianisme approfondi nde bakei kotanga exactement Jésus akendeki na Mont Tabor ezalaki cimetière kuna bayebisi bango akendeki na cimetière bino na christianisme populaire na biblia na bino tango Yesu akendeki na Mont Tabor na cimetière wana balobi kaka Elina Moïse babimaki mais balobi te lo sambo nini bato bakei na franc-maçon batangisi bango lo sambo yo alobaka na cimetière wana po Elina Moïse baya différence na bino yango wana onga na sambela ka pasteur Kingandi maternel christianisme populaire christianisme approfondi humanité université yango wana ba franc-maçon yango wana ba rosco. Est-ce que ba dirigeant na biso ba kokaki pe kozwa ntango bakenda ko batama na ba franc-maçon. Mais où t'as la nuit de temps? Tout le monde a regardé ba vidéo, il y a ba dirigeant na biso, soko na ba jupe likolo ba pantalon, na ba rituel à franc-maçon. Résultat na yango na ba mboka na ba. Basé ba esclave, ba marionnette. Soko ba religion wana et sali pasi loko ali pamboli ya ba indo. Soko ba religion wana et sali biso na ba dirigeant na biso ba esclave. Tozeko zilanini pour avoir décision. Tozeko zilanini. Soko ba arabe, ba telemaka liboso ba impérialiste, liboso ba grande puissance, ba mekaka koloba non, malgré minoritaire o bazali, au nom ya religion. Kuna balobi guerre sainte, bango kuna balobi djihad. Bango yonso, bazeko bunda na kombo ya bonzambe na bango. Guerre kokeza la sainte mais c'est une signification mais baindo sika watolobaka pe nini tango ekomela kabiso soda congolais soda africain moindo alinga kenda etumbake ko belela Yesu olingo kenda ko bengana Monisco yango la koyebisa pe bandeko na ngai ya Beni po bozwa décision lisusu ya malamu pe
supériorité likolo ya Monisco bokata na ino bonzambe na bango okokite okenda kosenga mbeli epa ya tata oyo ozokenda kobunda na mwana na ye nakei etumba na mwana na yo tata pianga mbeli na tobola ye libumu me tata ngo fazala yauli fazala bolole soko kopesa mbeli seke ya plastique pa ebisi mwana na ye bolole wana ayake pa nanga koluka mbeli na pesi ye mbeli ya plastique yo luka ndenge nini oko mamola ye soko kisengele kuna zonga te yango eloko ezeko sala toko kite kozala ba combattant ba défenseur ya mabele na biso en étant christianisé to islamisé to bouddhisé toko kite ko défendre mabele ya Felika toko kite ko défendre ba valeur ancestrale na biso toko kite ko défendre kozala na biso ko revendiquer valeur na biso en étant christianisé to na ba religion na bango bref jamais to sambeli sans cesse to koti na biyamba to ye ko corriger moto amemaki biblia to ye ko luka ko enseigner ye Jean-Marie Vanet par rappela kango bandeko ya église kimbangiste. Vous venez nous apprendre le christianisme, mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Nous voulons apprendre le kimbangisme. Fumu Kimbangu n'était pas un homme ordinaire. Était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Wana loposo pembende à lobby. Toyebi et Potolanda qui est de près de 1921 jusqu'à sa mort. Mibutu Kumisato ya boloko ya Fumu Kimbangu suivi de près. Boyoka yango Fumu Kimbangu, on est avec lui au palais royal. Na palais royal il y a Belgique. Fumu Kimbangu a dû visiter. Na mosuni bo Fumu Kimbangu a mata avion te. Mais wana nyonso mpamba. Wana nyonso mpamba bato balingi babetela bango lisolo ya zemi moko ezanga mobali. Mais tolobakawa po Jésus abotama mwana mobali. C'est que maman na ye Maria basala ki je wana. Posoko Yesu mwana molimo monsanto alingaki abotama mwasi po tolingaki toloba ba chromosome ya Marie se dédoublaki. Bino bato mayele nde bokumbi betida wate. Mobali chromosome Y ezalaka kake pa ya mobali. X nde mwasi. Po mwana botama mobali Y euti pa ya tata. Mais Jésus abotama mobali chromosome Y euti wapi? Fallait zala XX X a Marie se dédouble. Te wana te. Wana bolobate wana bosimbate. Négativité ya christianisme et combini n'y pas na biso. Pauvreté, médiocrité, malheur. Elongoli mawana mitema ya bato. Elongoli bonde kona mitema ya bato. Soko pa na bango batala na kate biso ba indo tozalaki n'hospitalité africaine. Moto azeko sala mobembo nzala akuti nguba akuti masango nanzila bato bazeko kolonela bilanga yonso bankoko basalaki na nzila ya monene ezalaki po esunga baleki nzila akoli ya nguba ale masango atiki elembo akangi nkasa ya nguba na nzete lobi kolo elanga tanga koya zongisi matondo na tata kelili kona sabi matondo pona bokoli moto o azalaki na pasi na sungi moto yo azalaki na pasi lipamboli ezalaki ndenge wone pa ya bayindo bandako mibale balambi pondu mendako etindeli ndako pondu ndako pe ezongiseli ndako pondu bato basombisaki ya moteke baze kotia na babassin komisela mama wana bakeli ba démon exclusive en Afrique ba démon wana bakeli yango kaka po ya ba africain oyebi état d'âme na ye état d'âme ngo kaka ya baindo nde esenga ka koyebo état d'âme
démon ya servitude bakeli yango kaka po ya baindo ato moni ndeko na yo akwei tolekaka na ville moto akwei bamoni penza moto na classeur un citoyen atendeki ntango mosusu koluka mosala lokola mpe nzala ekoma lipasa ya bato donc moto ti azali kotambola wana mama na moka te kizunguzungu transport ya pasi akwei bato bazali koleka de préférence bafilme na android et pour YouTube ekoma ya babiloko ezangi valeur ndeko moko ya mwasi ya beli motu na palais de marbre namoni bato kokita na motuka biso aki na motuka bato bakiti na motuka po ya bango préoccupation lokwa bazali na android bolumbu ya goligoso wana encore azalaki mpe moto ya pembe ngwa bazwa yango soko bakenda ezala référence bon appétit avant bamataka na bambeto na bango avant bakende pratique na yebi te moto akiti wana tata penda mandefu ebandi mpe kosala mwa pembe omoi penda moto alata mpe linete logicien akiti wana mpo android esala mosala mais soko azalaki leki na yo soko azalaki mama leki na yo soko azalaki tata mwasi na yo okosepela bolumbu wana ofilme te mabe nde lipamboli ya baindo mabe nde lipamboli epai ya baindo oyo ezalaka mabe na baloposo mosusu epai na biso nde losambo epai na biso nde ezaleli ya mokolo na mokolo moto akwei bato bakoya te bato bakosimba te me bati telefone android bokenda na bopito surtout bopito ya leta bokoka mawa bokoka pasi tolobaka na souci ya kobatela crédibilité ya mboko to defendaka belema mosusu tokotia te belema mosusu biso ndeko ndombele tokotia yango te na etando moto mosusu boye na ye moto asali crise ndenge kaka bozali kokoma bolekisa ye na morgue o boye na ebembe ebembe bayebelaka yango ndenge wana vraiment bino botangi baetelo boyebi kezalaka na barre du cœur mosusu il y a 6 heures du temps mais tout le monde a monté en Italie ça l'a soko 32 ans en coma 32 ans pour nini ba balança qui était il n'était pas président il n'était pas premier ministre azalaki mon condité moto lokola basé comme on a respiration na yezali nano azena droit à la vie bon moya moto est sacré mais pas ina biso bainde beaucoup que nous tient moto na morgue beaucoup tia bouchaki beaucoup te qui est misokisi mais malili wana ya frigo tango ebandi ko joye akoningana po mikufela kite mais bako attribuer yango na bondoki ndoki ndakota kili susu alandaki na morgue kenda ko bambe ko shikibota awa donc mabende zaleli mondela instauré système na ye ya mabe ya koteka biloko ya kati ya nzoto ya bato mondele nda bandi yende mettre science ya médecine moderne ye motayebi koteka soko motema ya moto ye motayebi ko changer soko bafwa ya moto ye motayebi ko zwa soko makila ya moto ye motayebi ko zwa soko cerveau ya moto barin ye motabandaki mais motaze ko futela yango masumu baindo banani bazé ba excellent lelo na mosala yango baindo akokanga ndeko na ye moindo po balongola ye motema aze na ino na bomo motema fezala keza ko beta ba pesi bango ba matériel soko ba glacière soko to ko benga yango nini pour protéger biloko et garder yango na état wana po nini lipamboli ya baindo fezala o ya mabe po nini mabende zala mapamboli et pas ya baindo ye mundele soka mona ki fa remplacer ka barin a remplacer ka mitema mais pour nini pa na ye azé ko bomate te facilement to partager ka pe ba vidéo ngo abokomi na WhatsApp bokomi via Facebook bokeba na ba voyage bazé ko longola bato borgane interne bazé ko teka yango banani bazé ko teka
mondela kélicop obstacle yeye pa na biso baindo te baindo malamu batonda na bar malamu batonda na bar babina kaneton laisément malamu balangwa malamu bakabola ba vidéo ya sans tabou moyindo alamuki na tongo ndenga alamuki na tongo ke komona moninga na ye balukela ekisi po azali na compétition na poko na petit moko atwisika balukele soko wa mkoro balukele soko nzete nini balukela ye soko eloko nini po azali na compétition. C'est ça la vie chez le noir. Mais tolandi ba vidéo mindela balobi toko tela bango biloko ba produit chimique na bilia et ko pesa ka bango à chaque fois de jours sexuels ba kozalaka à chaque fois excité na masanga toko tila bango mwa graine sorvo na bango et ko kaniselo ko mosusu te soko relation sexuelle te. Mingi ya kosolola yali. Bo s'abonner, bo partager be mission na biso pour ya ko conscientiser. Mabe po nini mabe ndeli pamboli ya baindo. Émission ya ndeko ndombele baindo bola muka. Émission ya fumunkusu faut souffrir na ba vie na YouTube. Pour ces émissions ya conscience. Soko c'est sans tabou. Ba fille moko ba fouti hôtel. Alati robe ya mukuse na sa tie loko te molili yo so se e mona na caméra wana 600 000 vues moto azeko kota wana na YouTube ko tala biloko wana okomona pe tata ya 60 ans tata ya 56 ans nkoko pona 56 ans okomi nkoko olingi loko nini mwana wana ala kisayo oyo yo yebite osalate. Banti valeur ezeko zo vitamine. Banti valeur ezeko zo engrais chimique. Valeur ezeko souffrir na malnutrition. Makambo yantina ezeko souffrir na malnutrition. Motema mabe ezui à son ser. Bolamu escalier bukana. Akomata non seulement malembe mais na mikakatano. Bosufu toka bwana po ya mokolo mwalelo biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na manaka isusu na mikolo zeko ya matondo mingi.